28. Parce que loko ban sanga ndenge ndi momela ba. Na lobi na yo. Na Kongo mutawa mibo marabu na loenge ya yebo. OK. Est-ce que Denis Lessa a trop sigé Marambo Sala? Est-ce que Denis Lessa Mosel Nanzam? Marambo Sala ozo bangate. Na oloba na Babilo nyonso to sili sa Ken Piana oza moto nzambe. Po Babilo eza ebele ya pe kilo koleka même ba dibula fufua. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama abali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo abali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Mais c'est bon la babilo tu mela oyo nde ezobangisanga mwa makasi. Mais to sula na oti. Okingata na kosolia. Oh bonzamba nde nini ekomi ya komela babilo ya ntoka. Au moins na sula no awa. Na lobi deux musiciens. Obi que zobangisa déjà Bill Clinton parce que Bill nde bo travailler na eto. Ozomela babil à live. Même yom to tourner na comprendre na ngaote te o tourner comprendre te parce que na neti ba indisi album ndenge bandaka muke muto asala makambo akoki osala te ma osala mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to mpe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui parce que tu komi pena na décembre janvier va to kota to moni pena mo wazate en tout cas batu ba ndimelo makasi mais soki na braza ba simbisa ki o biloko oh les autres troublés comme meliso babi en tout cas côté ana désolé elle qu'on a le bon makambo kasi oui kasi na bombi na bombi yango trop na bimisi nga na mona début pena liboma na ndé elle qu'on on na le bon boy Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs,
fali bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Alolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà. Merci beaucoup Bana Congo, merci beaucoup Bandeko Bolanda biso partout à travers le monde. Les lots vraiment nana plaisir à toi yambela bino moko. Ya bandeko ba kenda sango bandeko ba travailler na ba artiste et musicien grand producteur ya musique ya mboka na biso na komba Izebola. Oyo boyo kaka na ba musique, oyo boyo kaka ba musicien ba bois kaka. Ça fait longtemps Izebola mona na raté, to éviter Izebola kenda wapi Izebola maison ya production à Boma, to éviter ba raison ni esalaka ndeko na biso Izebola astopa ba activité musicale nyon surtout to solana to yeba masolango eza ndenge nini. Alors ndeko Izebola, bonjour. Bonjour Ken Piana Santelite. Bonne santé d'abord. Ouais, santé ça va très bien. Bajour est belé hein. Tu te retrouves, il y a belé au Saranate. Ça fait plus ou moins 8 ans que tout le monde a raté hein. Ouais. Ça le temps belé. Temps belé. OK ndeko Izebola tombola moi voix. Pourquoi expliquer biso Izebola okendana no wapi? Et là on y est ça là que absence na yo na kati ya milieu musical. Ouais, Izebola zali mais c'est là au moins ça na Izebola zo appel. Le na comment apôtre Guy Verlet Izebola bompongo donc moto na nzambe. Comment moto na nzambe? Oui. Donc kobunga na wana déjà kobunga na ona milieu musical okenda ko salela nzambe. Oui. Ba raison ni pousser yo otika makambo zala sala lelo bande sa nzambe. Non, na makambo te dépendant na nzambe moko. OK. Oui, et dépendant na mutu te. Le seul committant oyo il faut ça là quel que soit le lenge nini nzambe imposaka. Parce que ba oyo ba koma osaiba o ba yambaka iso ka mo pon bis bazaka ba captif oya emena. Ya ba bien ba sali nzambe. OK. Donc le nzambe na musali na nzambe. Musali nzambe. Oui. Relation na Bill Clinton. Eza bien très bien to solo la ga to bengana ka. Malgré comment musali nzambe mais bo solo la bien. Oui, to bengana to mona na pe. Ba artiste et tout au travail na bango ba relation très bien. OK. Oui. Izebola on va expliquer biso na monde musical bilo nini ya mabe o monaki o e pousser peut-être au bongo la mutema ba charge nini o ba mise bazala simbisa o e bongo liso mutema na tikala aussi meloka mutute na tikala aussi meloka mutute donc c'est clair na tikala aussi meloka mutute ezaka ke tanga komi temps o ifona sa ila nzambe na teya liboso ba master nga ba mona na lemba na otia baganga na balabala. Ah Izebola ko miliboma parce que mutako ndi mateke nga na kotia na balabala. Mais na salon pour na Yesu Masia. Les amis c'est makasi tant na zo lobela ye na lobela o azana bo moy.
bien Emmanuel l'homme selon mon cœur donc ils allaient sengo makasi parce que na yo kana sengo ndi on te bana na vivre na mokili donc ko na yo ka sengo na ko na lobela nzambo aza na bomoy au sali pe église ou bien kenda hote ya ba famille na ba oui nazaki na sala au moins 3 ans libana na Braza 3 ans na ndambu nazaki dia osala ka musala parce que na makambo tu ya nzambe ezalaka moment o tolobaka avec les naissances yeso juillet amemie libanda ya ville parce que il faut les kana captivité c'est eza makambo oyo mutako comprendre otenenge sala maka OK yango moni ezaki na tawana tamo ezaki na Braza na yozonga skokin pona banda skoko sako. Pourquoi démarrage na yo c'est la nzambe okyo bandango kana Brazzaville? Non, na banda ko na kin. Na banda na kin. Oui, après na kin. Parce que il fallait qu'il y ait une mission. Na banda na kin. Na banda na kin parce que na za moi na porte Léopold Mutombo Kalombo. Na banda na ministère amen. Pas tu faire mon argent zuna na ta photo Mutombo bina izebola yo lié pour biki na kola ta photo pour matele c'était eza mutonda za nzambe. Nzambe na imta sali lelo ngana yeba ko loba. Izebola j'irai liboso bandeko nyonso bazolanda biso. Soki zebolo za mosala nzambe solo ou bien okomi nganga ozobata masima kombo nzambe. Non non loba na c'est clair mais na osambela pona Valdi Tambo. Pona Valdi Tambo yo na za pamba tu oui. Na ba vona Valdi za na kisensu na kenda na sala suivi ya malade Valdi tina ndako na etango na bandal. Ngana yeba na Valdi ya boyete mais bana Valdi pona makambo osambela. Da tolo ba Valdi Tambo tia bika wana eza loboko na yo nde sala ke Valdi Tambo le lazonga. Donc na lobi bien na kuta Valdi na kisensu la dans église ya bokilo na ye na ya na bandi osala musala il faut na sala aza yeli. OK. Alors Izebola na sir bande ko bazo landa biso vraiment ebele. Ero lobi ero bandi musala o sala ki 3 ans OK l'excès ba 3 ans na Brazzaville. Tobi ke Brazzaville za place ba congolais belé ba kenda osimba kisi na Brazzaville wana kaka bande ko na biso ba journaliste belé lelo ba koti na sia mabele ba kenda ko zo ba parti na Brazzaville. Alors yo lobi Brazzaville za ki place okenda ki vraiment ko servir penzambe au sali kuna 3 ans et loko nini oyo ko prouver biso vraiment que yo penoza vraiment sali nzambe. Ouais lo na rolo baka na Braza non na pondela pona mota prostate mi balé ba bika. Avant de voyager, oui. Avant de voyager, na bonne la pour na frère moi Jean-Claude Fana na ngaba. Moi c'est abota bana mi balé à ma passe sans cordon mbika. Abota wana nzela. Mi balé. Sans cordon mbika. Na balabala ye muta bota moi sinaye. Aloba na ngabi pasta nzambe na nzamba solo. Au côté moi ça déjà na zeminaye. Na lobi na manisko ko loba makambo il faut salama. OK. Parce que pour ça la différence yango na. Moi na bota matanga bota mais na cordon mbika mucho po zo relier moi na mama. Faut ba kata yango. Ba on so ba bota ma ba kata déjà na libumu. Nzamba kata déjà bon mi balé. OK. Est-ce que ozana makambo oyo nzamba zolakisa yo pona mboka? Oui, lelo tu as besoin ya golo makambo oh il faut salama. OK. Tu as besoin loko mona oloba. Omoni mboka oyo, eza mboka oyo eza béni. Mais pour moi congolais eza moko, ba comme ça tout on a complexe d'infériorité. OK. Eza parce que ba kota ba makambo na bango, ba ko sala ba pacte. Mais surtout sambelité et là on va longuer ko salama. Ya omoni ngati lelo ba discours va apparaître. Lelo omona scandale on omona salama. Tout monde ba konziba déjà mboko et bele ba okufa loko ba soso. Ba konza mboka oyo ebele ba yo parce que omona temps oyo eza Jérémie 33:3 invoque moi je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Donc ozo assuré biso ke eza na ba konze belé nzamba zolakisa yo ke non ba konze belé ba kokufa. Ebele ba nino liboso ngamo azaka na mboko ya mabale. Akebele ba beta ka bale wa ba yebi. Ane o nganga mo ba bala kokufa. So akufa ngam na kokufa. C'est que na mosala nzamba lokuta. C'est que jour au monde nga obien Izebola aventurier. Pardon Izebola, muto asimba makambo bale na mboko yo. Wakenda kombo na mort. Parce que bato belé ba Hollanda biso. Oui. Donc yo zo assuré biso année 2011 21 et 2021. Oui. Donc ceux qui mort à profiter yondo okufa na place na. Oui, parce que c'est inutile là le belanzambo azana bomo. Si ça mamba lokuta na ko lo na TV na ko lo na internet na ye makam na oloba. Est-ce que 2021 to tika na combien de mois? Kasi au compter ba jour. Jour au compter ba jour. Au moins to bandi boy. Après na yo oloba no suma makam susu. Et ça makam belé ça ma fin de l'année. Docteur bande ko na biso mo place ça soki abongoli mutema te ça risque pour na ye. Non, asa non destiné de sauver na colère d'avenir te. Et là on a eu déjà un. Azapé ayeba avant
bayeba avant fondation mokilo te asa bongo te c'est so lobi to zanganga omoni te na loba no boy moni na fandi boy mosene nzambe yake nganga nzambe est-ce que banga te makambo lo parce que quoi assurer déjà liwa mutu ki anewe ko sila te mo tika biso oyebi ke eza pe mabe pe ba prophétie msu na koloba ngo pe na télévision non yo kana biso na loba par rapport ani na lobi na yo eza makambo oyo soka yo ki appelle oyo te animo bon la motema tanimo utika parce que makambo bele salama à partir de makambo bele mbona mboko to na destruction mboko da soki mo abongo el motema te ane oyo tie sila mo azala suite na loba na yo ke o compter ba jour banda ko compter jour alelo ozala circuit ezate mutu atielaki poison te eza mort civile tozomona mama moko ya prophétese asiraki biso alobi soki Guy Mario oyo théâtre akufi ya tiki mosala oyo alapaki mpena ere osambela ndeko na biso Guy Mario yo awa ozo asire biso ke mo tomata tokita 2022 akokomisa yango te donc tokanga date émission tokoefase te baarchive etikalaka oyo eza internet ya donc soki sikoyo tokomi 2022 tozwi matanga ya mo te okotika mosala kote ya nzambe obi okontinue na bino so ya kufi te senga fona parce que naza aventuré nakolobela susi te soki akufi te otiki mosala donc na biso kotika kote maintenant il faut naza so na bomoi te parce que nayolobela nzambe aza na bomoi nzambe asakana na ye te moto aloba na Moïse naoyi kolela libota na nga eza ye wana Jova Rafa ok mutu oyo batu nyos tout moni lelo makambo nzambe comme le roi théâtre et puis lelo so Congo melo na pas difficulté ça beaucoup plus basala nzambe mais ba ya lokuta parce que basala nzambe lokuta bazali to comme to moni na temps oyo to na temps oyo Elia ibobela nzanga pe na bela nzambe na so yanga za na makoki poni na wabike mosa na yo pento nzambo yanga so za na makoki te senga na okufa apparemment o mona solo na yo na lobi no moni toza to na démission moko na Congo to kufela démission mwa minene eza makambo oyo et la scandale moko bo oyo batu baolobake makambo nyi ezosala des musiciens munene kaka na ane oyo to na solo na yo ane oyo des musiciens na solo na yo eza makambo omoni makambo fo sala mapo na gloire ya nzambe donc ana kolobela nzambe te so asala ke logo te est-ce que c'est pas makambo oloba par sentiment ou bien ozoloba makambo nzambe olakisa yo ken piana omoni na zawa so na mutu o na mutu o na yebake lo na oloba te ngana olega na mission na te parce que émission o elega na chaîne na chaîne na TV elega na chaîne na Izebo la Guy Verlin donc so na yebake lo na olobate na linga na mon na zaki na zaki révéler na otenga na oleka na lobate siko Izebo la komba mo obombite olobiango clair mo aneo ekosilela ete est-ce que otangela biso des musiciens minene oyo na bazola kisayo na oloba clair na bezana nga omoni parmi bato baloba ke makamba bali donc lelo ba vie bato bele beba ba garçon bele ba perdre ba vie à cause ba fille bele pe ba vie donc beba cause makambo wana ngana na ministre moko boyina na solo na un frère moi si na ye cousine na ye alors banal garçon mo joueur akena pa na fille wana et ça là comme on a tellement on maman ina sine ya nzoto na ki bo moi si alors j'avais par jour moi 32 33 sous-vêtements soit j'en étais beaucoup supporté été parce que bata bongo yo délivré quelqu'un ba bonde la pona wana na pesika exemple le cas déjà ba bonde la pona ya bika parce que makambo e comme la fille wana oyi makambo ba tshana ba sema si ba tshana nzoto na ye l'autre bonde la pona ba te po bazala kaka bazala kaka envoûté eza cause ba service na osala eza service au mon eza service na osala eza par rapport ya milimo ekota to sali kana sali ka retour expéditeur donc mabulu ba tshwana so ba on ba koti donc ce parmi batonga na bonde la pona bango moko na bango eke ya ko alega à côté na nzoto wana automatiquement ça ma bomba ma te kempia nzambo ko fumi asa Yahweh Shama balobi bien Yahweh Shama Izebo là est-ce que masolo ya parce que tu perds de artiste belé ba année passé awa ba année coulé tu perds de artiste belé surtout musique na biso to tikali sou na ba leader mingi te ozolo ba des leader ya minene bazoku fakala mingi te est-ce que ya on a bandeli sous question ça sentiment des zolo bisayo ou bien zali vision nzamba zola kisayo ken piana na lobi na omoni année oyo bato ba sambela ba yebi ki année oyo na début nango na lobaki bien na beza année ya moto pe ya grâce 2021 OK 2021 OK eza moment oyo moto akosana sou na nzambe te omoni na soi-disant oyo ba sali na nzambe ba passer ebele tant na royal lisusu royoka makamni na oloba ken piana tona temps sous to moi ba okena libulu tout ce que ba kena libulu oui ba te belé ba vie na ngebe ba cause
soit dit église tokenda église d'abord église ça mututi église est temple du Saint-Esprit est corps âme esprit oyo esalaka makambo oyo so mutu atali abangi église yango wana parce que batu tout oyo bayaka kati na mutu wana bazoya kobondela nzambe oyo ndimeli parce que pour tous un moment oyo bato ebele bayebi osala différence église toyebi église ezaka ndako moko bapakoli couleur batie mire bakomi likolo to biso église kingandi mais église eza mutu oyo akutana nzambe na nzela ya Damas nga nzambe oyo na oteya aloba na nga na 2018 oteya Jésus crucifié ressuscité puissant pour le salut de tous naza na mandat mosala nzambe otambola na bible otambola pe na babile non et pourquoi parce que na signification ya babile otambola nango eza nini oyo na odémontre kana parce que bato basolanga baye bien aloba benga na okufa te moninga so tielinga poison to okufa te nga na nina tu na signification ya babile papa zolanga babile bien zolanga babile esalanga bien signification ya babile ozotambola nango na odémontre ka dinabi na so muto tielinga poison okufa pona la so que na so tielinga poison okufa babile na omelango omela babile na solo na otikeni pela mais quand tu vandi boye oh leke na boyi soko kufi eza na maboko nanga da babilo eza babilo to mona oyo yo mela babilo na solo na oken piana soki na lukiata sete moko awa yo melango na solo na oken piana monde eza bomoni no mbwana ndeto vanoka no mona ngo de babilo eza combien na banda ona na eza combien na kati faut au moins 50 donc pourquoi chiffre 50 zela non ezanga ngona bato bateka uitanga bato bateka ngonde bacha ezanga bacha déjà babol banini na en tout cas soki okufi bandeko bolanda ngai boza ebele soki ndeko akufi eza ngai te mutu na bomie azomi boma ye moko isire ke soki nakufi nazomi boma ngai moko ken piana na lobi no bomoni na saboye eloko nyonso tu so tielinga poison to okufa OK notambola biso batiola poison benganga ka OK oyoka nde mutu na amona makambo na eloko okufa yo kote mutu akufa na solo na osala makambo oyo pona lakisa oke mutu aza na moto nzambe mutu abongola motema mutu ayamba isoka mo mpo bigi ise bola weza ba mazarate jamais omoninga otiko monanga jamais mukomona oya pana biso ken similoko o parce que tout le monde te tika la mona jamais Jésus place azomela bile ken aloba na baye kolisi bokende ko pécher na mai boko kuzwa mbisi boko paswa libuma mbisi bomona mbongo eza miracle eza makambo surnaturel makambo elekela bato Jonas tali bomba mbisi 3 jours atirena no bato soki na okufa nazomi bomanga moko avato tikela yo bandomela na babilo moko na lobi na déjà ken piana nga na okufa ise bole zo bangisa nga na mona liwa kati na yo parce que babilo yo libumwe bombaka biloko te tokwe konika babilo koma ya ona osola na oti omoni na ça donc si na osala ngo na lobi te keno likamso ekomenye kome ekoma pompo na oti likamso ekomenye na kiponga mona za na za mona konzambe tani so na chulo mboko so mbiki te na banzambe ba ona za vantu bana esprit bana sambe na te so ça omoni makambo so na chulo mboko so mbiki te na bana ngai otenga liboko non ponde okute na kamo ya malade na osola na oti pomi ise bola muto osola na epaza ngape na compliqué ise bola ken piana kokoma na place olu kokoma te ngape na mystérieux kokoma na place olu kokoma te ngape na mystérieux ken piana omoni nga na biso clair na osola na yo omoni soki na émission oyo makambo nyonso zoloba ke sata batami na kati peut-être ane oyo esi lelo te oui osali pene émission na maboko ya muta mabe nalobi na ote omoni makambo ozoloba oyo soki mazara eza na se ya makambo na yo ya mosala nzambe na yo nga mpe na ebisio ane oyo ekosilela te parce que tolingi basali ya nzambe ya lokuta te alors comme yo moko olobe eloko mwa bien obi tolingi basala nzambe ya lokuta te parce que toza na temps oyo il faut eloko nyonso omoni eloko mate bombamaki wapi il faut ebima naye oloba no déjà mamno so makambo wana oyo nalobi na o so ti fene esalami te donga mofuna kufa deux stars aminene ya naosola na yo ken omoni eza wa omoni na moma oyo naosola na yo ken piana otanga bajour yo mto obenga tosala so émission makambo olobaki na moni yango esalami ekokisami keni makambo na oloba na bi eza ainsi dit l'éternel eza oui eza alléluia nayebeli oyo na oloba mpe nayebi pourquoi fona aloba ngo parce que moment oyo nde eza moment bato bayeba si réellement nzambe existaka to existaka te parce que na congo tokomi loko nde nzambe existaka te oyebi bato baosouffrir baza ebele na congo oyebi lolenge nini bavi bato du jour au jour ezala détruit eloko ebanisaka ndenge ondimomela babilo nalobi na yo zana bana déjà non
Na Congo moto ba mi bo marabu na loenge ya yebo. OK. C'est beau là. Na osola na yo. Da makambo osala ozo bangate. Na oloba na da bilo nyonso to silisa wana. Ken piana oza moto nzambe. Na no bondela pona sermon na braza comment est paralysé. Tana komi na bando oloba na premier jour, deuxième jour. Na esi mo na pesa na libanga. Libanga mo ezaka na tana tie na munoko. Ba mama na yoka somo quand on dirait akato ndira nga kufa mais lelo mama na zonga normal. Eza makamsu zani parce que tant to ko bondela boy moto osala to sala ka retour expéditeur eza biloko ba kota bat na banzoto bat musu ba yebi lo lenge na ko savoir akobima na nzoto na ye akota na nzoto na o surtout mingi ezaka mingi à cause de relation sexuelle. OK, tu continuer babi les ana donc na o lakisa OK ne wona coquille oh mele coquille ken piana nga za moto nzambe mais eloko ele kelanga siko courage o yozo mela babilo na habite babilo ekende wapi après avoir komela na habite pour babilo eza ebele ya pe kilo ko le quand même ba dibu la fufua ba tuna césarienne ken piana omoni oyo eza mukolo oyo Yesu alobaki bondi melanga makambo nyonso na oloba eza makambo esala masiko ngaza makambo nini oloba oyo esala masiko mais na lobi na ote na lobi na déjà na bino tuni eza yeba kitoko la démission na Congo parmi bato oyo parmi bato ba temps ko détruire génération. OK. Parmi bato ajouter à détruire génération. Est-ce que obi ndengo oloba to peut de 2017 kilo à Congo obi que so bank ça déjà Bill Clinton parce que Bill de votre travail na eto Ken Piana au moins na sola no awa na lobi deux musiciens et ça d'abord âge obila na ngote ya mikolo mo na 60 et quelques mo na 50 et quelques donc on a lobi on na lobi na ken au moins plus ça boy to na temps oyo ya obomba sur ya ko s'appelle sur le kutate elle okani na olobati na bina pasteur obina na bina pasteur elingi lobani donc na yoko démontrer batu lo lenge nini mutu azaka na nzambe lo lenge nini aloba makambo mo azana 65 ans 60 et quelques na 60 et quelques mo 50 et quelques nde ba otika biso aneo wotango mona ka isala mo kano calculer ce que ba âge na ba OK Ken Piana omoni de l'autre on a besoin te ya koya lo batu mama sapo so na bakini na ya logo esa maje malonga na ngana le route ngapena lo baté parce que mutu azaka na nzambe azaka d'abord on appelle Esaïe zoloba bien un enfant nous a été né un fils nous a été né on l'appellera Dieu puissant meilleur conseiller admirable lui lobi abengi père éternel OK prince de la paix avec autorité nous sur mon kilifan na Paul c'est toté ya batu il faut tozala d'abord na koloba ki nzambe o na nimela nzambe na muta kufa nzambe na muta sekwa nzambe muta matana ekulusu Isebola lelo soki to bito kendo sala émission moko boye bosala peut-être phare à phare na Denis Lesi pena émission ensemble pena bo démonter pena ki bonzambe est-ce que ça c'est au beta Denis Lesi kao Ken Piana na osola na moninga comment on a eza apôtre Guy Verlin Isebola bon pongo moto nzambe na osola na o bando expliquer ndenge ozomela babil boza ki bonzambe est-ce que Denis Lesi a trop siré makambo ça Ken Piana est-ce que Denis Lesi a mosel nzambe arrête de Pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Mango sala nzambe abikisa ba amebele na mboko. So yaza mosali na nzambe lolenge yo yebi menga na yebi lolenge mtakoma mosali na nzambe. Nga na yebi lolenge ne lekaka pe na yebi lolenge ne salama. D'accord na oso ba musu bata mosali na nzambe selon bato basambela epo na ye. OK. Moto akoma na nzambe mo wandale mafuta. Nzambe mo mtakoma mosali na nzambe. Moto wana tana secret. Même pour la se révélaka. Makamsu banda osalama. Moi na kana hoti. Time bele na kana na secret. Ce qu'on a se révéler et ça pour batu. Baluki lo nyanzambo wazana bomo. On attend de la fin. Moment où ya ngoyo o to lo baluki Yesu Masiya Yesu koyo. Il faut pas bon la mitema. Il faut pas tika mabe. Au moins mboka au Congo, elle a potentialité belé. Congo ko changer na minute. Congo ko eko ça que batu ba liabe ba vivre bien. Ba mitema mabe. Batu ba mitema mabe. Ba nga comme ça le roi Congo ta mitema ba été batu né. Ce qui veut dire, au tout temps, nous avons une opportunité aucune fois zongo, il y a une rate qui est zongo. Na Congo ba futa chemin ba fana na ba futa ba là. Voilà. O toi na mbongo non, ça est impossible parce que ça les m'a peine à pays musu. Yo non solo. Mais est-ce que ah oui comment le quoi impossible? OK. Nga na ibisa Nzambe na lobi na ye. Papa ni akondima, bana ba osufri ya fandi na ya kangi maboko. Papa ni akondima. Yo na bana na ndakuti. Okoni wana ba ozana mbongo na poste mo boyi bana balia. Jamais. Parce que na Congo ah ça le quoi ndingona. So ba chopo obi lo ko papa. Bacho mini premier ministre le papa bacho mini ba son fonction il faut bato baza ba se retrouver na Congo ah le makambo o ba fertilité bon senga ba konzinini parce que le besoin un message au monde pe nzamba wala tsoke to bungisa ba konzebele kala mingite na lobi na senga na bango nini pour na ngeza moko eloko liboso il faut ba ke Congo eza na posa ya délivrance. OK ba ba lukelonga muto asambela ka lokuta yono oyoka parce que et ça va nous pour bâtir comme ça mabe fwa banga mukolo nzamba afrapa première en Égypte banga batika ba Israélien na facilité mais pour mes amis moko loko azanzambe il faut accomplir pour ngeza gato non omoni ozongse magorodo Moïse a change était na mai comme makila on va flow tout na o tout na ça va flow o ba comme ça na nzoto ba Israélien ce qu'on nzamba comme ça liboto nen ba umute so bazala makwanza na nzoto il faut donc makwanza nyoso na nzoto. Il y a un bloc égyptien. Donc, on a un bloc en Égypte. Il faut que le bloc égyptien en Égypte. Baroque est l'homme égyptien. Mais il faut que le bloc surtout. Il y a un moment où on a adoré comme on a Emmanuel. Mais on a se révélé qui on a Moïse. Et là, on a retard, moi, déposer l'ensemble. Nous avons un monde musical. Bamarambuni, on a les kakuna. Oyo, zomona ke bandeko belé, o bazana ba musicien. Bafanda na batungo na par ignorance pour bayebite que il faut ba longwa ba place au regrettar net nini ya lelo so lelo par rapport na monde de musique lelo bato batemona ba musicien belé bana ba via bien te. OK. D'abord bato ba diriger une grande partie des musiciens même les musiciens mettre en même on va accompagner bango balinga ba réussir vite. OK. So bandika na ba so bandika azuka pas mo ba comme na rancune ba comme na guerre mais ça la pas na yo asa travailleur na yo. Tant on sait ça le coup mais comme na muté m'a bien verrier le loba ko ki tam so avec place mo tam so petit concert tout ce que tam so $200,000 on peut ça doit zaraner $100 $500 soit plus on $2,000 échanger l'euro OK pour soit plus on tam 2000 tam si on tire tam sur 5 quelques mille tam si on tire 5 quelques mille mais après fois plus on va $500 au tam so rose a dit tam so 20 tam so dépose ça gars 20 parce que moi on va perdre de famille à gagner voyage faut le cas sur maintenant biloko au bana na yé pas moi que papa ou ta voyage aillé. Et comme il y a une anda comme tu voyages ailleurs, à mon vu on dirait ça n'est qu'un akin. OK. Donc ils a pas si. Ce qui les loba ndeko ana au travail na bango ba sengi ozongela bango aux approche na bango de sous. Non, ken pena. Ngana sola ba mission belé, na sola ba mission belé.
eza relation lelo au monde elingi le bateka ndina zabo eza msu pe fo bon la mité mat. OK. Parce que soit eza volonté. C'est ça il faut approcher à bango bon on ça va mité parce que eza yokana biso. Grâce à ma personne peut-être il faut que ndesco. Oui, et mon muso na osala. Muso na osala eza pour nani. Bibi aller partout fait tout le monde mes disciples. OK, na zo ki pona ki organiser ba âme. Eza ba âme nzambe. Ngana o revenir ba on pas mokeli. Parce que faut na zo ba ngo pona mais on pas mokeli. Mokeli za Yesu Masia. Ce qui va okeli ote. Non, ken piena. Au moins ko bongo la motema, nzamba bi moto pa ne so abengi ote. Donc au moins oh na bi anu eza ni ya moto pe ya grâce. Et dépend na bango te mais dépend na lolo oyo. On fait na nzambe. OK. Parce que tam soupe ko za tam to kuta na pete tam so ko za kana ninga ba na sa vidéo na YouTube. A OK logo parce que mo na lo baboy. Et ça na makamso ko sa ba so ba bi ken piena. Na tala ki vidéo na ki na promo na maladi mo bu na biki. Quand ndenge mutawata la biso boye. Au moins na za na so la na yo. O eza ni ya moto pe ya grâce. Non, so, on a difficulté belé, on a pomme belé. Ba vie va te belé au moni lelo. Ba dinzo so lugara. Pour nga pomme tali nga phase la famille nanga. OK le lo maka mona san san. Donc et ça raconte tout. Donc na sito ça raté. Parce que ça ndenge mo moni no lo ba boy. Il faut ba dinzo ba bon la mitema. Mais c'est bon la babilo tu mela o nde ezobangisa nga mo maka. Non, mais tout so la na oti. O ngata na consolia. Bo ngana comme so mal à l'aise. Non so la na yo. Non so la na parce que au moins ça m'a comme sous donc on continuera comme à babir il y a m'a sous oyo au moins ça na ola ke la mutu nyonso tout mabe oyo ponanga a la décision de sauver na colère d'avenir te na lobi be na ola ke la mutu nyonso mabe oh bon zambande nini ekomi ya komela babir bo yantoka. Il se bon là depuis monsieur bandaki na lobaki soko kokufa yo moko mibomi na yo ngai te yo moko kokufa to kongola mbongo tina ba wenze ken piana o sombelo se akei to kundi yo parce que ken piana le fait ba ki musala ce que ça nzambe a solo ça va mais ce que ça il y a sentiment peut-être ce que ça dans ndenge ya mazara en tout cas ça les mission pe na mutu moko ya mabe donc il se bon là nga yebela ki na monde musical lelo surprendre nga ki non o commence la nzambe lelo nazomona ba démonstration oh na monate ozomela ba bill à live donc nga vraiment ezolekela nga na habité ba bill ngo ekende ko fanda na michoponi ni place ekende ko fanda est-ce que nzamba ko limusa ngo na nzoto na yebi na nga ite na yebi te en tout cas bande ko na nga nyoso bo landa biso. Ce qui est bon après 2 jours après qu'on coupe ta na ndaku na ye ngaya ngani te bozomona amela babili na ye na ndenge na ya lobi ye nguya nzambe za kati na ye akomela ta acide ya kufa te donc to continuer na biso donc omoni makam oyo eza makam oyo omoni makam sou na vie et sengaka il faut sala maboy parce que omoni bat bakom nzambe lokwa garçon de course OK lokwa mwana bitinda lokwa nzambe mango a se révéler na été lokwa ndenge nzambe mango ko kuneza na bakena pena ko kunde basala cimetière mo balakisa to moni cimetière ya nzambe yango so tambulo na mokili mo tiko mona jamais cimetière ma passe ko kunde Yesu Masia moni to bongela boy na oloba na bien croire Yesu en centre moni kati na nga pona bana oloba il faut la alpha faut la omega OK c'est que ni na olobele boy eza cause ya alliance on azana ona ye ngani nazawa na yoka nzamba loba na nga abi na nga j'ai fait ton nom grand nanzeno libota nanga boza pa bote bele donc on lobela ka o ya loba nanga abi na ko beni na modi c'est bon là est-ce que va sentir ya bandamwa liboma nde ezo banda te ken pe na moni non peut-être et quoi ça appelle liboma ezo yelo malembe so na ki na zaki liboma liboso batimiso so ba benga liboma pona Yesu Masia ti mo mutaka na so benga liboma ba comparer elle connaît non ça makamuto comprendre ngazake même yom to tourner on comprend parce que on net ba indice album ndenge bandaka muke muto asala makambo akoki osala te ma osala parce que eza moment oyo il faut mutu azala na nini na facilité ya koyeba kelo oni ekomela yo question na lobino ken piana moi eso okende okutana makambo eboyebo yango omona nango eza moment o yango eza temps oyo il faut tout le temps na 7e dispensation 7e jour le lo so tangi bible Genèse lobi premier jour nzamba salaki deuxième jour salaki troisième jour salaki quatrième jour salaki cinquième jour salaki sixième jour salaki septième jour apemi eza ba dispensation muto akomaka na nzambe muto akutana o ayoka ka nzambe muto na komaka nzambe akoma makambo ko oyo so muto ayoka muto azali boma
Elle qu'on a le bon makambo. Kasi oui. Oui. Kasi comme na bombi na bombi yango trop na bimisi nga na mona début penal liboma na ndé. Elle qu'on on est dans le bon boy. Mutu muso amona lobi mais muto yo aza fou. Parce que même muto na bino que non parce que va bien lelo na même quand match la vite ba imana oh le opportun alobi nini. Ba comment considérer le roi Nzambe. OK. C'est pour cela. Makam non c'est ça 10e commandement de Dieu. Nzambe botan comment ça pas embaté. Donc so ka na facilité ya ko luka akoma la place en Nzambe. Il y a un bilobi maudit sur l'homme qui se confie à l'homme. OK. C'est que bato ba non croire que pour na bango pour les Camerounais ça il faut que lukaye bato ba croire souci. Ba luka bisika ni Nzamba za. Amati cette équipe nationale na biso na sola na OK. Yango na kene na sola na oti. Na moni le na sola le bato le ba moni Congo. Congo to na pas moko. Congo comment à tel point que non et là comme longue ko ça ma soutien na Congo. OK. Parce que bato tout ba so tamo na Congo tamo au moins à place peut-être rambo gango. Mboka pena bien ba pesa biso. O c'est une opportunité belé. Oh Nzamba a bénirango. Les tous à ba pays les plus pauvres. Okay. C'est pour cela. Quand on le banabi na et ça 7e dispensation parce que nanou. Ndenge na oteya, il faut na dispensateur à grâce. OK. C'est na 7e dispensation. Muto azana grâce, muto lo ba makambo ezo mona na siko. Na lo ba na eza makambo o Nzamba lobi na nga o ezo salama. Et ati o tamsu na te. Eza makambo o ezo salama. Yo benganga pour na numéro obenga. Bato pe ba otala avant to semaine on peut son numéro nanga. Na mone biso ke na suka ser Poli Lumumba Adel Djoko Bagou danger. Vena ko kwa Rafat Angel Moussoili Makizembe. Bon, ils se bolanga na bioka na milieu musical, lelo na moni oye na étiquette ya ki pasteur na habité. Salama solo tobeti au passé na nos 3 ans na Brazzaville. Après oye siko ko fandisa makambo. Pour na lobaika na kati émission ke bandeko na biso ebele bazokende ko luka vie ya kisi na Brazza. 3 ans Isebolo kendaki en tout cas ceux qui kenda pour na mosala Nzambe na opeso merci. Mais ceux qui na Brazza ba simbisa ki o biloko oh les autres troublés comme Meliso babil en tout cas côté ana désolé tokota la kaka ba marambolo biso ke kokisami en tout cas bato pe ba kwa na yo en tout cas ceux qui te komi pena na décembre janvier va to kota to moni pena mo wazate en tout cas bato ba ndimelo makasia décembre va janvier so to moni deux musiciens minene wana moko wana 60 quelque na moko wana 50 quelque ba keipe en tout cas bato ba kwa na makasi to komi na biso na suka to conclure émission awa na habité mot de la fin ni ko opesa bande ko nyoso pe numéro no contact bato ba olandanga na opesa bato tout ba mbote na ina lo baga eloko moko omoni même jour na yaka pa bandiko nanga ba frère ba sœur na so ngana ko mosana za bato be ba boya ondima bato beli ba barate na mwana nga mobwe yeso na lobini makamona lo bana ya kwa ngo comme on est feza matembe ana azana mwana mari na mobaina bebe en porio tango nyoso na zokana na ya to zo tango sambe to sambela na ye azana makambo amonaka na sambela pona parmi moko anayebe na canal na ye aza mwana donc mobali ya jeune sœur ngo ya mwana ngo aza anani abenga mobali ya mwana nga feza papa leki moi c'est comme na poma paralysé mon retenga mai mais so monde yesu ka sala ave so ndimate so yesu ka akenda kinete amona makambo mona na oloba boy parce que toza na temps oyo bato belé fo bon na moto da valdi tamboti abika wana yo pose valdi na mano yena ndako na ye ndako valdi ngana ba ndako valdi to ba na valdi mama to ba na valdi kana mama osambela na mano yena ndako na ko sambela parce que bato ko na sale fort pour valdi abonga yo ba to na ka valdi non na lobi boy ken piana valdi ngana kana to na mona valdi video valdi na vidéo na internet na obondela pa imba to abondela pona valdi na za pa imba to baleka abondela pona valdi Nzamba alagisa pena ngoya pena solo na yo ken piana na ya vadeza na kisensu na yeti na kisensu na komi kuna na grisa zaki na bondeli pona to zo temps et puis na ndo na ndako neto bandi ko bondela na debi moi ça valdi na yebi na mona valdi na yeti na ndako valdi na lo makamto na zo imaginer te ce qui veut dire ayebi ndazana na loba na ye na bi na ye point pas mettre basalo makambo eza na msuba ko za suna bomo tipe ba otika mumo eza bi na komo msu na tangela ya bato parce que omoni to na to solango eza ka pota msusu pona nini mais soka mona ngo salami alaba na ote musa nzamba ibisanga kinga na kufa ibisanga kinga na okufa ken piana nga omona ba tango neti côté ken piana zela na ote na lobi boye
ndeko wanso valdi abeli ndeko wanso valdi abiki place bato bamona suspect eza na bato mosusu mpe tomona baliwe elandanaki mais comme bato wana bazali bacélèbre te moya yebana ezalaki mpe te alors Isebola est ce que nzambe mpe alakisaki mpe na makambo wana ya solo parce que Ken Piana na osala makambo olingi omela sobil Ken Piana na osala makambo na théâtre te na belingi omela na loba na ye mpe parmi bato wana eza na misu mpe baza bacélèbre ayebi bakomona na tanga quand aussi émission yo oyebisa o so monika esala mo baki Isebola makambo Isebola oyeba yango déjà bato mosusu baka célèbre na osola na oti Ken Piana ane oyo ekosila te Ken Piana omoni yoka na miso bible yo monte to français le baga celui qui tue par l'épée mourra par l'épée le autre le baga bien évangile les années les boules batu mona pona so on est ba okota so ba linga evadia kufa oyi pasteur ça na ndako na ye pasteur ça moi c'est na ban moi vadia za mukea so le vadia action na bombo tena ko souci ako assurer kokola mo ndenge mo o sirango tanga za lazate tanga ya so papa le ki menga sa ndenge vadia nga sa te tanga benga koko ngasa nde vadenga sate vali mo bibi aiba kapusa mo mtu solo mo sipote ba kapusa mo na hotel amo ndenge mo na ko mo déranger parce que bato balinga ya kufa ba za bo mo ipwana lobo mo ene na pesa numéro ta tolo baba musicien pe bazali na sima malade na osola na yo na bina vadi azana na za témoin na sola na ye ezana makambo na loba na ye na leka presque souvent na ndako na ye na leka na souvent na ndako na ye so na leka na leka souvent na ndako vali yo ta obonde mo valdi par rapport à la simplicité na ye aujourd'hui na benga ya ko boya ne pe ya manga akoboya ne pe pesa ngata bisika zaki parce que pona longa place na zaki sina koma na place zaki eza parce que pesa nga adresse donc na kenda ko sa théâtre te ken te no moni ba vie ba tubele beba omoni nga lelo nga pe na za parmi ba victime oyo ba linga tena za na bo moiti nga botama normal OK tina 2 ans après na zongo nguluma bato ba yebinga lelo na boatara mais bato ba yebinga nga na tambola tenga na tambola na beki nga na tambola na chaise roulant nga na za kwa fa na kini bwe na otini kamini eza cause ya nzambe ntabonye na kuna one ID na bana lelo mo bato ba bosa na kongo ID na bana ngoko oyo mo tolo ba aventurer ba théâtre o mo solo ko ndiri baza bato ba yebi nzambe ID na bana aloba asimanga te eza na un vendredi bato bazala révéler pour obondela pour na za ba mami balé auto fa na lemo nzema pesa on adresse ba bondela sa biso sa meneginza ya malamu nabi ID na bala na ke gauche droite jour ba mais en ce moment manga ko eza un vendredi to tambola bana mi balé ID na bala kota binza mabina bana ba tambola atamona kana 4 ans donc des 2 ans sina ko na 4 na passant ya nguluma ya bena na 4 ans bot ba ça nga beki na mona beki parce que 4 ans déjà Isebola te comme na suka tant ils ont permettre biso souter OK na opesa ka merci d'abord yo mtu ya mbinga nzamba za lokumu nzambe a protéger na bana na yo nzamba za tango nyonso le devant aza liboso pe sima za ibandeli pe suka parce que omoni batu musuza ndo ya mbinga boyo mutu musuza ko linga peta musu a contre yo menga na yo loba bien yeso azali Jéhovah Jireh l'Éternel qui prévoit nzamba protéger a protéger pe musu na protéger pe chaîne na yo et que liboso OK comme on ngeza apporte Guy Verlet Isebola moto na nzambe mosali na nzambe chaîne na TV na YouTube eza Isebola Guy Verlet TV même image oza même image au moment on peut la chaîne nanga numéro nanga contact eza plus 243 00243 89 50 77 176 Brazzaville balobara 00 plus 243 89 50 77 176 mutu nyos tu o pour mongoza ya nini bengaka bengai comme nanga za moko nanga besoin nzamba sala batu OK merci na liloba nanga nanga loba ya suka boy OK ezana ba mwa mususu batu mususu tam mususu na vie oleka ozali pe na ba difficulté pona ka mosala na nzambe o a contribuer atangi ploro la maître Zéfi Moya dans ma to en tout fait apesi ba mbote j'ai mon mari na saluer pe Nixon boutique Didier Nzao héros donc na yebi kutunye na donc ezala makam oyo donc nako kanga ngote nzamba pambola mutu nyonso tu olanda ngai ezala oza wapi partout na monde na tous les continents monde na 5 continents nyonso olanda nga nzamba pambola na ngi vidéo oyo ezala vidéo to batalika po baseka na ngi vidéo ezala vidéo édifier batu musu il faut ba bongola mutu batu musu il faut batika batu musu il faut basambela à cause ya eloko mo amoni que nzamba za juste kana vidéo c'est bon merci beaucoup to soki siwana soki ndeko akufi
Bon comprendre que mi bomi na sentiment na po. Ils se veulent en tout cas nga tinda na ngayo mela no ba biloko melite en tout cas. Soko ko fina yo. On monte na continuer sous. Ah? On continue sur mela. Ah. Voilà, merci beaucoup. Nga katina nga. On continue quand même. Mais aux hommes on a été babila un peu et quand on a passé. Ken, moi mon tour nzamba na difficulté té. Omoni. Obi déjà so tangi nombo na meli. Yo mo yibitam su école les 20 tam su ko za 20. C'est chose à quel loko mo éco compliqué ngande tam su mun e on a 4 émissions na koi. De tout tiko sa émission. De comme simba. Ken pia na muto azaka na nzamba. Nzamba za Jova, nzamba protéger gai. C'est quoi le bimandeni? Na obi ki joko na miso obi na osala ngo pourquoi parce que bato belé il faut ba bika ka pour na vie. Nga azoto na siko ko limwa ou bien Bible lobby le salaire du péché c'est la mort. Les lots. So za na mukutu moko ndio salaire mission balinga été, yo salaire mission ngo za suna bo mo été ba obenga ba kufi. Na osa makambo oyo eza parce que mais à moment oyo bato fo ba bongo la motema. Obi lelo. So za na mutu moko non osala émission alingati osala émission alingati oza na santa bien alinga répéter olo makambo yo zoloba eza mutu comme les anani ba bengo ka kufi. Lelo ka non lelo par rapport à osala émission au pour émission au lekati ba hôtel on ba olandango. Oui pourquoi parce que nous sommes souvent par rapport il y a une autorité comme on va olinga na mutam suzu oza suna vite oza pe na santa malamu te. Merci Zebola. Merci. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.